ascension ya moto, élévation ya moto, komata ya moto, eza na bitumba. Mais ba congolais, ba musicien congolais bango yo sumba comme ici ba sali ke faille le comme na place au azali. Que dans ces derniers temps fallait ça na combat presque na motutu. Combat na motutu mais oyo même bato zo landangai soko za juste komona ke bato ba déborder trop sur mutu. Asa pe mutu papa. Asa mutu. Asa nyamate. Asa mutu. Moi, il a dit que là, j'ai raison maintenant qu'on fait l'homme, il avait raison que Wenge on demande baby simboko. Alors, bah, chaque fois, ma cambo, tu es bah, ngoté. Qu'on fait l'homme, je cite, hein. Viens mon lili. Wana beau frère. Comment Mwinda? Viens mon lili. La ligue. Vous voyez, bah, les petits nabiso Cindy. Et le cosco to lingé sous ma carte adopté. Oh, c'est vrai. Comme beau frère. Ah, voilà, Tchango. Solidarité Tchango. On le beau frère, ma bien. Ah, ça, beau frère. Solidarité Tchango. Bah, on a papa. Je crois que la cause a grand esprit, mais quand on est les gens qui et pas nécessairement le côté y musique habituelle on a qui toque ça la section nini ventilateur et partout ventilateur on a je crois qu'il faut focaliser plus dans ventilateur que plus dans makambo peut tirer et que tirer trop bas à sa grande artiste c'est grand chanteur en bon on a vu ça la ligne moko oyo tirer le tikala mais comment on a sous makambo boy ça bien té de ko nga musika sika ndenge mo penaye. Je crois que à déco place à Zali to vendre to bande to ko bongis musika siko mo no tonga ka pena ngali fi kala ne ko iteli. On a du gaz et du pétrole. MK Royal. Aux spécialités afro-congolaises. Situé au numéro 10 bis, avenue Descartes, à Limay-Brévannes. 94 450, à 10 minutes de la gare de Villeneuve-Saint-Jean. Ouverture tous les vendredis, samedis et dimanches, de 14h à 1h du matin. Pour un repas convivial, dans une ambiance musicale bien tamisée, rendez-vous au restaurant MK Royal. Réservez votre table au 07 53 61 01 03 ou au 07 58 11 10 72 pour l'organisation de votre événement bien privatisé, baptême, anniversaire ou autre surprise. Bienvenue à la table de Michel Combé, Aigle Royal, royalement vôtre. Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de savoir que pour la énième fois en tout cas, vous ne cessez de nous témoigner votre confiance, mais la grande famille, la grande équipe également du Congo Révolution News avec Michel Combé, Aigle Royal, encadreur des sorciers. Merci beaucoup, cher ami, pour tout ce que tu fais pour l'évolution de cette chaîne. Comme le nom l'indique, Congo Révolution News, nous sommes là pour révolutionner les choses, en tout cas de manière optimale. Il est là derrière toutes les caméras, ainsi qu'à la réalisation. Marno Tunga Tungalo, des jeunes intégrés. Amoureux, il faut toujours ajouter amoureux. Merci beaucoup. C'est grâce à lui que vous avez ces belles images. Et merci également à l'assistance du géant garçon de Tchatcho, Bakali Bakalos, merci beaucoup. Mais également au milieu du terrain, meneur de jeu, Junior Louere, merci beaucoup pour ton assistance. Je suis très heureux en tout cas de recevoir pour la énième fois un habitué de cette émission. Avec lui, nous évoquons en tout cas pas mal de sujets d'actualité. Il est là avec nous. À chaque fois qu'on fait appel à lui, à Hésitaraté, à Yara directement, parce que à Yébike, Bolinraye, Bolinrabiso, et puis Boakordare confiance. Il est là avec nous. Imbattable de Chouramboma. Ça peut être Koutani les soucis. Ouais, bon mon message. Naïbisio. Toujours na kata ba analyse kitoko ese pelisa batona banda ku partout bazali ba franc parler na biso et puis ndenge zo bimisa bouyo quoi et donc on se belaka bouyo mais Michel mbote mingi d'abord pesa mbote po sanga raté quoi d'abord merci mingi na bande konyo so zo landanga de partout na monde entier surtout ba petit na ngabika bana bas on nga na bango te na mona bon ça bien avant rentrer jour J avant rentrer jour J avant rentrer na na bango to sala balade suka na ibso ba sepela mabe ya ko sakana te donc merci mingi na Carmel et Carmelia mes jumelles que j'aime tant. Rentrer malama mobala na ngai na ebiki na sina bondela bipo na bino Christy Vimboma dit Miss Univers, il y a Denicia la plus belle, Melvin Mboma est né pe bois dans la famille et puis Denicia et Blessing pardon. Merci mingi na
jeune moko na Brésil, Gilio, pasteur Gilio. Petit nanga place aux alifs Mamouturanzambe, Kola Pambola yo, place Bozali na Brigadeiro. Na Brésil do baza na basa Brigadeiro baza wana. Na Brésil papa. Donc staff ya Brésil kuna na Brigadeiro Natasha Buteka Mbotebe na yo place aux Landangai, Ademba la Mbotebe na yo, Jonathan Bululu Mbotebe na yo, Olga Kanku, Patient, Boss Alex Mona ya Mama Lydia et puis petit nangai moko yemoko mukolo masolo petit nangai merci mingi na champion makwaya na Brésil merci mingi na Ida Okapi na Bruxelles 3 fois restaurant veut dire lesa bango balinga te bazolia neka papa ngwanda lobaki bakolia bali merci mingi na Linus Bonzemo na Allemagne, merci mingi na Mutulanga Denis Marcos na Hollande, merci mingi na Mami Kakenza na Toulouse, fama mbote be na bino place aux Hollande ngai, merci bele na bino, bande ko nyoso Louvière, BBC mbote mingi na BBC Fungula na Louvière, merci mingi na maître Jesak na Louvière, na mama Philippine, merci mingi na Boti Congo, mon moi qui kitoko na Bruxelles, merci na ba Congolais nyoso énorme baza partout. Oui, au côté Bruxelles, au bibi ka bongo, au bosani Yunish banze la fleur. La fleur du jour et so bali na kimokolo. Moi c'est sauté et ça je mis tu termines à Lost obike t'as vu tourner non na décadi et ça je mis et ça comme le la vitelle caméra mis dans donc obike le et c'est pelisinga na moi wana au-delà ya ko za l'entrepreneur wana nzo kana sala kali susu si donc azana ba entrepreneuriat il y a auto-entrepreneur il y a yemoko ensuite akenda so musala no baza mingi te na poto en fait na ko comprendre les races ndenge on les belete ba c'est ba ndeko na biso balingi so ko sala te au moins 20 ans 30 ans pona yoka vena nga moko boye azaka na boîte mona ni na Bruxelles kuna komo ngeki bazaka mingi na vena ngai nani akombo ekiminga ya vena ngai ayebisa ngai ba muso sala 30 ans na Bruxelles ba sala raté na bangi 30 ans 40 ans mais ça passe mingi mais comment on a moi ça on a ça la merci mingi na ye mais moto non pe Nicolas père double Mundosa Mundosa wana moto moko bien très et bon magi fort comme nini ya Simeon magi Simeon akufa tete famo na bomengo nzamba ba pona ye Mundosa place zo la nanga pesela nga le blanc là salut le blanc là de ma part dit que on est toujours ensemble. Merci beaucoup Mbatable Chora trop on a besoin bon vif du sujet tout le monde dit je l'aime concession et Boukani nous allons fumami. Mais nous sommes bien en acharnement. Nous sommes lobby et ça état de droit. Yo se placé wapi. Bibi nazo la siko mukolo bazako bukango wana Michel Komba zala kiwana. Azoko ka sikisa kini tala biazo songa susu mer. Faut la Michel bien parce que kokende bakisa so mutasa ki mobala ke ya c'est sur la deuxième tour ke ba troisième tour aussi tout ka bon mais de bonne mais azana ba champion ki waka kuna force. Azana ba champion ki waka. Merci mingi d'autres. Biga Michel Komba bangi singa. O akiki saison na songa songa keba. Oya comme la l'autre là. Vraiment mise sur pied ba projet. Maman merci mingi na restaurant na biso kitoko maman madame asalaki na restaurant Mosa Michel na Limé Brevan. Limé Brevan. Limé Brevan en tout cas restaurant moi kitoko neti McDo papa commande na ngona planète na la portable. Merci madame vraiment t'as rénové. Non quand ça se passe place au pour base au détail non. Non na yete na roya. Tes premiers étés. Na roya pour. Tous zéro sous. Na leka na mingi te papa banga te na za na mutu te na roya. Merci. Donc en tout cas les kambo otolobi na moni lo ba sepeli ba congolais au moni tozana ba combattant ba résistant ba mvuluzi bataillon faut tout le monde oyo to ko mona makambo na odila musu makambo oyo leki wana eza makambo ya Félix Tshisekedi te c'est pas Félix Tshisekedi mutako sala mama nengona eza makambo normal fallait ba gouverneur bazo swana chekoko na fe nanga Gentili Ngobila mais Gentili Ngobila ole bozo kata ya ko swana bozo discuter les likambo moko oyo chekoko utika na pri obi chekoko pe azo netité ya garçon wana asalionini garçon na lobaka na biso wachela ka poison sanza makila ya ki traitement na poto bande le to zela ka fiche ba chela ka poison tire to mona te bon ba fiche médicale ba na ngo ba tsanga mais kasalwa ka na poison ba sami balena mona milatre ya nini ya Moïse Katumbi yeba lo ba chaka itonga moka poison to zela ka ni diagnostic tilelo. Alors moi je crois que Machikoko place Wazolanda biso je crois que la gouverneur ou bien vice-gouverneur et ngala mona nazo moyo lokola Anne Hidalgo na France on va ça la même fonction mais telle siko ba réalisation ya Anne Hidalgo telle ba projet Anne Hidalgo telle ne bazoma kamazo sala non ya biso na Congo mona ça n'a rien à voir
Et ça sonne mingi Gentini Ngobila mon vieux quand tu me suis comme ça, il y a des choses bah vous allez na tante mususu. Ne va pas Gentini à diriger ville Kinshasa na WhatsApp. Non mais ville normalement ba to comprendre raté. Ville dirigeant makafu za na ba projet. Boza na biloko ba réalisation boko sala. Mais ça c'est pour fandi bo simba nyoso c'est comme des sala. Naza d'abord première fois na mona acte mala mo sela mesika wana komona ke balabala wana eza balaba ya Kabila te. Il faut les gens comprennent. Tout ça dans opposition, tout lingi makamba Félix ata mukete, tout ça bengana ya bientôt là. Aso kende kala mingite. Mais oye salami wana, nalina zala lokola mutaza honnête. Ya komona ke nous avons un pays. Tout ça na chenglete. Ancien président de la République, azana kingakati. Ya yemoko. Oyo ni François Mitterrand na kingakati na France, ni Sarkozy na kingakati, ni François Hollande que j'aime tant na kingakati na ye. Mais un président oyo azana ngo ya yemoko. Et ça l'état te. Afuta ka taxe te. Bangando biloko nyosu epanaye de eloko na ndenge zana ba contrôlaka yango te ya yimo ko ezelo ko na kata mboka moko sali pays na kata pays. Un état dans un état. Félix Ndani Kabila. Une résidence n'est privée. Non mais il faut pas mais ceux qui bon résidence privée il y a François Hollande ça. Mais tout ça en France il y a nani il y a nani résidence là-bas on balala la tête. Mais résidence il y a bango za ndenge ya kingakati ah papa si telenga no président moko oyebi na monde azana kingakati bona yebite mais bazate à part kingakati asa suna mapangu na ye moko oya ye moko privé azwa na ndenge na ye nous yebi combien et cause ata 1000 kutu moke yebi et cause ata 3000 et bon c'est mon Kabila ça on peut voir l'accepter batu nyosu ba yebi toke na katanga asa suna kingakati musuna katanga oyebite bato so webi na katanga asa suna kingakati parce que afanda na hôtel te asa na résidence na lisusu mais mutu moko à cause na combien de résistance na résistance na kati ya mboka moko balabala on eza balabala ya président de la République était et ça balabala ya ba congolais nous avons beaucoup d'embouteillages comment beaucoup mutu moko cause na mutu ba sali 18 ans au vandi 4 ans kangelo ko na pamba batu ba le kato nenda kuna yo moko mais na lobby esika oyo monsieur Tshisekedi wana vanda kana avanda wapi na obe ngoni place avanda wana berota mongalima na parler de ceux qui ya rota wana te binani bureau na ndeza na oya wana bato alekarato alekaraté wana kota bureau bato alekarato alekaraté na kacha wana bato alekarato te bongo ndenge nini soit disant président za na fonction bato balekaka na bango na voiture côté ya zali mais mutaza na fonction te akanga tout est na venu comme ça mais non. Mais nous, tout ça, sur le Congo, on a débuté. Comment va-t-on réfléchir? Oh, attaque tu n'as l'ingaka, Félix, c'était la macamne, soit ça, tout combattre et tinasuka. Mais celle-là, c'est déjà une avancée. Obi Nathalie Balabala, on a Evanda 18 ans. Mais c'est qu'il manque à gagner. 18 ans, Balabala, Evanda Kapa. N'est-ce qu'on a ça là, Balabala? C'est un bon dérangement. Ah, il y a mon boy dérangement, Balabala, mon n'engwana. Bon, ce que vous êtes Congolais, tu as dérangé n'engeni. Donc si mutumboko oh to na douta makambebele pour Ibrahim Kabila baloba batebele azala aboya dérangement na balabala munene ndengo et vous imaginez balabala eza côté ni ba fungula pe barrière ya nini ya na nguma côté ya ba pas de mabora mais ba to na nyosu fuba dénoncer ba no barrière moi quand etika nzela moko so ils na bouchon moko wana ba na tongo et puis ils va partir ba 16h 17h mais ba kanga nzela moko wana so ba fungula pe na barrière matope loi ni nepesa Kabila biloko wana nyoso to bazana loi moza na parlement voter biloko wana faza la ndenge wana mon pays qui inquiète la loi du plus fort ah donc siko Congo eza la loi du plus fort donc tozo fanda penanga no to na face na ba Congolais to la biso donc to fa na Congo oyo mutaza na eloko mnenga zo biloko wana eza na loi moko te eliko to na loi moko te sali ke mutu moko fa papa obike tant ba fungoli balabala wana j'ai compris qu'il y a un problème sérieux il faut battre lango partout na ba province partout. Na lobite ke mutata lango Félix té yé makamane italiété tu me souviens mon oniré za charne mon oniré Jean-Pierre Bemba aégo azali mon Kabila lanko ne Kabila pêcheraye à côté chez bango la concession chaud pour être na kitambo mais ça n'a rien à voir na moni Shadari comme le oyetoye Shadari batu bazana nzala batu bazo liate batu bazo melate pasi Shadari abimarate aloba mais bayika ko fungola nzela pas nous intimider donc bayika ko fungola nzela pona nzela pe bafungoli te ke pour rébellion kota bafungoli nzela te ke po bazo sala bien piste d'atterrissage nzela po ba peuple congolais ba circuler librement na mboka na bango yo yeko telema au nom ya mutu. Voilà des dirigeants comme ça, des bazazo na Congo. On ne peut pas nous intimider. Et puis la moni était la moni batte belé. Qu'est-ce que ça a à voir avec Jean-Pierre Bemba?
parce que oyet il va caler à côté chez Bangote na gitambo autara la haie. Ça se raconte dans la rue. Non, mais dans ça, même Mandeko Sozolandanga, partout dans le monde entier, les combattants, les résistants, partout aux alliés, acte wana. Et c'est ça, acte amabé. Si ceux qui savent ça, total en bien, ma place où on va gagner, on est belé. Bon, Monica Gawana. Na moni schéma na ngo place ya kangana no mene papa. Na capture on a drone. Mais comment Moutako kanga balabala ya l'état papa oso longwe na pouvoir oso ka moko leka belé ancien président de la République. Donc aussi sur balabala okangi moza président de la République té. Mais tout ça na mboka nini. Mais na so ebaté qui ça comment on peut réfléchir comme ça? Donc pour na bango il faut abuka bandaka batata bato na balabala il faut maman bato zola na balabala lelo babuka bandako na bango ba rémunérer bango te ba pesa bango bambongo te ba proposer bango sika ko vanda te bato bazo souffrir le ba ko te rébellion koti na mboka wana. Donc si ko batiki la mutu moko aveni batiki le ndako te mais aveni. Oh mais non ndako ça yo mais aveni c'est à l'état mais lui il est qui par rapport au Congolais on soit dans mboko. Non, c'est un chef d'État, sénateur à vie. Né lobini siko na sénateur à vie lobini siko donc il faut ça ba concession na kanga ba balabala pour ça chef d'État. Peut-être monde même pas privilège. Ya nini? Ya kanga ba venir. Mato poza maele makasi. Wa maele makasi mais ozo cholande. Na ebi ozo chola gouvernement na bango na bato auta ole kana pouvoir. Et les kasi ko na ebi ozo chola bango indirectement na ebi ozo maele. Ba de tout ça na zo comprendre yo. Donc nous avons un pays où assez chef de l'État ko sala makamba lingi ndenga lingi. Oyebi d'abord nenga tchaka baba bangando na kinga kati wana tchaka ba liona mukoto ya poto bengana no miki ba kolia batebele na fo ba kangali po liona afa ba to ko maîtriser wana ko ba kolia bato c'est ba fungoli ba détacher bangando wana na fo surtout ya kina la kise biso albinos wana basa kanda makasi bangando ndundu wana yeso asuyo ya bukina mukua tala niveau asu avion munene kufa kenda ko tchaka kena mais non vraiment sérieusement je crois que nous n'avons pas un pays. Au moins makambo photo soto benga ina Félix makambo soto fongola to banzela mutsusu po bango ba tieso banzela na bango imbattable ngana totali Goma. Non, on a vu ce qui s'est passé à Goma. Non, mais na moni j'ai vu hier na moni procès moko et bandi par rapport à bandiro moya secte baza accusé que bango baza bande baza ki wana comme ba commanditaire ya marche wana contre la MONUSCO et puis après ba débord nango ba kangi quelques têtes ba ko juger bango yo ça l'analyse n'est par rapport à ça. Non, c'est le kuta. Mais d'abord, je présente vraiment mes condoléances à ma famille, surtout à Bungisi Batuna Goma. Vraiment, cette répression était sanglante. Je te dis, na koka kola teta na mona ba image wana. Na moni ba image wana na ba congolais te mais na moni image wana na ba chaîne mosusu ya mindele. Ba jajira, ba chaîne oyo kutu toko ko prétendre te ba kolo na makamu na biso. Ndenge bazo benda batu, ko bwaka bango lokola ba mbwa, lokola ba soso, lokola ba duna na koki eloko wana te. Félix Tshisekedi azalaki na poto bato ya zo benga bata secteur bata ko bunda déjà bandaka na S7 bon toto to benga ba mai bango wana te soki bango te mebile ko na Goma na sekenda bandaka la lelo ba komi sou bata secte bon bato baza maile ko lekangai je crois que ba o ba benga batanga na université ba Louvain ba batanga na université ya Makasi ko leka ba lo baka bango bazolo makamunyoso kamwe na sap o ba présenter ba le kamwe na sap to koma wapi de ça kamwe na sap suka wapi batango bazala kaka. Mais oui, bah, bon, ma chef coutumier, mon gars, kate mutu makasi pour la likambouana. Les autres, ou non, ou toza va pisiko na makamouana. Yaka mona sap. Pour dire que ce sont des choses montées de toutes pièces. Nan limite que, nan loba ki na yo. Félix Tshisekedi asu bande kona baluba wana na loba bongo. Aki ko tsa ngona armée, tika na loba makamuna ngai. Ngasi ngona pekisa bongo. Tika na loba makamuna ngai. Congolais parce que na ezaka baluba tene bana. Babunda combattre, baluba banda mokile banda que no babunda te. Yusu mona muluba soda. Loba baluba, loba. Et puis nous sommes congolais. Et puis sur le ça si ba akima ke lokalike la ke golia. Asu batu wana ke ko sala marche de santé na kisasa bazo tambola, bazo la katone ba auto sala formation. Essaye na bango na nzoto ba congolais ndengo. Plus de 150 morts. Plus de 150. Papa. Wilingo maza na bango wana, wilingo maza na wana, pa pembeni wana. Mais okile ko takeye. Est-ce que ça légitimité ceux qui va doit passer la marche wa benga na MONUSCO? Est-ce que na loi na biso ça légitimité même si basenga kité. D'ailleurs biso bazana régime est formé. Ceux qui armé wana lobi ke na moni venanga César ngadi je l'aime beaucoup mais vieux il faut quelque part bon mesira makambozolo bana télévision bato balanda rabino okoko seka batute o bakufi lobi ke basoda Félix basali musala malam ah po muto akufi aza mwana yote po aza ndeko na yote yango zo mona ngo eza malam
Comment expliquer Batouana ba osala même si basenga bino nzela te rôle ya la police rôle ya la police na armée na noté la police ezani ko sécuriser batu ko encadrer bango na ba bien na bango pour na nini boko ko sécuriser bango te tina suka nango play ba silisi marche na bango bokangi bango no boko ko chez bango pour ni bosali marche mais justification de le que faut bo bango texte nini oye bomisi Batouana Goma nous voulons savoir qui a commandité qui a donné l'ordre c'est Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc, Félix, oui. Vous en avez preuve, non? Oui. Bon, tu as Kabila, ça va, tu as une preuve, non? Kabila, ça tellement Munduka Bouiba. Yonde to faino banda Kabila, so moni a terminé Munduka Bouimut. Mais tout massacre tu as Kabila. Si on n'est pas au tu sais que le zone preuve. Namboka nyoso tout ata en France. Poto Kende, guerre no moni tango François Hollande a engagé qui guerre. C'est pas le français. C'est un président français qui est engagé. Donc c'est le président qui appelle ça ordre tirer ça là Ben Laden tabazo bomaye. Au moment qui Obama fait dans l'opération. Si vous avez le panier, c'est que vous avez makamonate bon qui président les années. Donc c'est lui qui a commandité. Donc yem tatindi bande kona ba boma bande kona ba congolais. Est-ce que c'est normal? Au nom de quoi okoko tika ba boma bande kona yo boy. Basi ba koufi déjà trop ba mort astros ba boma ka bango tongo midi pourquoi mais comment boko tika ba boma bango lisubo aux yeux de tout le monde plus de 150 morts baso weto mpe masasi bena ba koufi balobi ke ono Batouana ba mort eza wapi mais ba kundi ba tumsu na butu na fosse commune mais yoso ko na no Batouana mais na mausolée à papa Tshisekedi wana pembeni wana fushanye moko ezala wana bakunda Batouana tilo ba ko déterrer bango te. Donc ngana yoki soina obi na yoki pasi moko na mandeko na Goma na ba congolais soit na se indigné ya komona na ba siècle oyo batozo sala technologie pour peuple za la malam toza payer za ya ko kabwana koto wilingo mazana mboka na mususu bino za na mboka na bino mususu bandeko na bino bazo separater pour na MONUSCO roli MONUSCO zo sala bandeko na Goma ba monike soki MONUSCO le kika kabona sima na ko bitumbeye donc ndi bazo ko pesa ba arme na ba rebelle ba bomaka bango mais ba kende tout tika na mboka où est le problème? On a depuis 2 décennies en haut. Mais solution ezani déjà on est bazo bien en armée française na Niger. Mais bazo mona ke evangeliste bazo pour na bino pour sensible protéger biso tout monde a changement te ba bien mais na yebite ndenge nini ti lelo ba congolais ba ko réfléchir te comme on a liwa ya 150 personnes bazo bango à bout portant boy armée pe ya yemoko mais na yebite na zo baté congolais za wapi mais tala décalage ba congolais basana wana makamususu ba mona ce qui est là qui lelo France de ça les cambo je suis français je suis Charlie Hebdo mais lelo Goma ata na Facebook ata na TikTok ata na réseaux sociaux sur na même mais kozalande bambo mutu bakufi banyama bakufi za batute ndeko na ngai mais jour omoni makambo personne omoni muto ya Gabon na lobaki awate to ça une émission lobaki est-ce que les Gabonais bazana mutaza capable à côté les mathématiques handicapés na ba sommet Mikolo Zaki omoni nge silité et s'il est bien Niger s'il est bien Burkina Faso s'il est bien mais boka ça te que politique am te wando gérer non il faut un bon soldat mapona ko faire cesser makambo parce que c'est pas normal. Kabila batwa Koufi 18 ans Félix batwa Koufi on prend pas la solution yo moko so bo masuba peuple na yo moko pourquoi et puis on a une élection yo moko so demander ba peuple na yo boy surtout nanga ke nana ko pesa ordre bo na Congo si ce n'est que Félix Tshisekedi nana ko pesa ordre penabo bo beta massacre on a suivi Ngwanda tango massacre ba étudier les gars à l'époque wa kisara Ngwanda Terminator alors que ordre uta ke pa na bangote ezana li nezali o uta kalikolo beta bango massacre bona ko sepelisa ba intérêt mindele mais batuni ba Niger ba peuple Niger batuni ba français beaucoup ko so pays iranium ça to kufa ça pour créer djihadiste beaucoup ko so ngo boya to solo là bo sala izine awa ba peuple Niger ba zo misala ba sala bino zo loko bolingi biso to bénéficier muno ko kanga mi bango yo ba français ko lo ba sur le cap partout ba to mo même question pourquoi fa bo sala makamo fa ba kufa ndenge mo pe na est légitimement ba ko ba solo ni na bango beaucoup mo zo biloko bolibo zo samba to ba kufa Jean-Pierre Bemba na Peter Kaza de bako sala tourisme kuna bake ba fa na bango ba solo est-ce que auto mon tesa soni bo pesi ordre abo mabatu 2 minutes boye sur le lieu de crime pour na koloba que non oyebi que na yoki passe mo ko sakana tende ko na ngai na zolo ba boye parce que les gens ne comprennent pas biso to zomona ba image on a ki sasa ba kotika la kolakisa na RTNCT bo zomona ngote et réseaux sociaux ezali et zo aider ba congolais ba mona
oyo basali eleki massacre ya makobola eleki massacre elekaki ya baguerre esalamaki entre baugandais na barwandais na kati ya oyo ezali kwa présent oyo bino olobi ya bino moko nde abomi bino. Est-ce que yo asi so makambo esalamaki na kananga obe na mbushima Félix alinga azala l'aise? La justice élève une nation, dit-on. La justice élève une nation. Wana na justice à solo. Justement. Mais ezela kuto lobi na phrase mo sepeli singa na katio. Mais Macron lobaki na yeni. Mukolo bazaki une échange de paroles na Macron esaki yeni. Et puis que yo batu na bino kwa question te mais na biko za maele pour répondre. Yo mo déjà répondre na moi. Yo mo déjà mi lobi. Vous êtes incapable ya ko restaurer kimia na bongisa mboka na bino. Justice ezate ba détourneur ba miyibi bazana ba haut fonction. Jean-Pierre Bemba wana kile na este muto abo nino bakangi lumba la zawa ye pas za temba ba cité parmi bango ngiri bato abo batu ba yesu ko songa sur le terrain. Est-ce que mboko ezana était de ces na kuna bako mo batu bongo tout le baté tout monde en normal parce que wana za este ba ça ba congolais et pas na bino ba congolais za biso ba quinois mais nous sommes naïfs les quinois telle la place quinois zali telle la place baninga bazali baba imai wana soki bango te mais este kenda grâce à eux des vaillants auto saluer bino bande kwa goma to kolemba bino to zana bino tongo midi pokwa jusqu'à la libération du pays un jour bozana kimia et bandaka boyete la justice élève une nation. La justice élève une nation. Yo to moni ne wona biso artiste fali pour pas fondation naie ils ont agi parfois des délégations par l'un de ses membres a porté plainte dans la corporation Nabiso, je cite son nom, Gauthier Sey. Il a reporté dans la plainte pour diffamation. Entre les artistes, Nabiso, corps médiatique, tout ça censé tous en parfaite harmonie parce que tout ça, comment on dit, tout ça enchevêtré parce que d'évoluer ensemble. Parce qu'on a un moment où il y a guerre, genre, ça profite à qui? Mais ça lit bien. Mais justice c'est ça justice na makambo ngo neza mabete justice c'est ranini soki moko amoni ke makambo azo saleza normal kende ba na justice pour justice pour soki la mane bebi tokena na lavage tokena lavage la mba ni pour tâche bo siko soki muta bebi si réputation azo saka na réputation azo saka na honneur na yo bo kene suka ne wa eloko ko la fait mutu loko la lavage à part justice c'est ça tout ça dans lavage sur la rabilamba sur la basani sur les salité tout ça dans justice o eza souka na lavage o po muta ya relaxa 15 jours azongela lisusuté. Moi je crois qu'elle a raison pour la première fois na que fallait il a bien réfléchi pour la première fois parce que a ko pe ko tinda ba obi makambo ezalaka ba ko commandité ba tumusu ba sali mabe ba ko sala pe makambo voix eza ebele ya moyi ya butu ya ndenge na ndenge mais a préféré ba que na voix moko normal. Il y a justice qui est prouvé makambo ya zolo. Il y a pas critique à kouta non ya koleka ko type on a zo sala. Non mais ça la makambo. Il y a batumso ba critique ko leka ko wana ba kenda ko ba déborder mais même on a justice. Va c'est déborder papa. Na lobby King Kester na bo moinaye aloba ke na biso na Congo mutazwa disque d'or azate. Tout ça ba faux disque d'or. Nani amema King Kester na tribunal? Parce que c'était vrai. Mais à un moment wana ba wera bazaki na disque d'or bazo na Château Rouge ba jiu bazaki na Château Rouge ba miso bazo na Gare du Midi même yé moko fali la première fois alors pas kango mais aujourd'hui mais ce n'est pas réalité pour vérifier tous ces documents là ce qui mutabi na bino na yé l'hôtel mais ce n'est pas réalité bêta ce que mon ezatendo yeko loba mais yo zolo makambo ezali alors bo so kana mutu wana ndeni. Mais ici dans mon année parce que quand on soupe après ça n'a pas comme intentionnel dire écouter bah œuvre il a fallu tu vois dans tout ça ils ont non mais azo budo omi makambo na linga okota ngo mingi tepo bato bazaka na côté na ina bato côté mususu soko koti bo champion bibe mais je crois que dans ces derniers temps fallait ça na combat presque na mututu combat na mututu mais oyo même bato azo landangai soko za juste komona ke bato ba déborder trop sur mutu asa pe mutu papa asa mutu asa nyamate asa mutu kende boke na jisi bosi la manga mandengo wana ezala ngo pour ezala ngo diri kamteke akekangisa e akeka prouver makamba zoloba soki to bandoke na makamike mikendengo wana na ndaka wase comme ça lo bazana 4 veste moka chana ka pona justice alata oka so bolboke no samba mabeni alors c'est normal papa parce que obi na ndenga mabete hein ascension ya mutu élévation ya mutu komata ya mutu eza na bitumba
mais ba congolais ba musicien congolais bango yo sumba comme ici ba sali que faille le comme na place azali mais siko pour oso sentir bena onde nyosa ko sala ezaka mabe nyosa ko sala ezaka mabe nyosa ko mais à final vous okutela ka que non mamusu mutawa tazane pena dans le vrai. C'est ça. Mais en même temps, tout ce qu'il fait, Rassa Libanda, on a raison à Congo. Voilà. As ambassadeur de la musique na biso. Voilà. Et puis surtout landi ba biloko to lobela kapena ba musicien na ba comportement. Au mona ke mona jeune wana fali pour ba musaza na makambe belete. Abota na danser c'était. Otalinga siko na miso. Abota na tolani. Il mona abota na danser. Est-ce que you mona azo chanteuse moko comme si moi sinae? De lui-même comme ça. Et ce sont mon azo finga monter la télévision. Parce que ce lobby qui est battu bazo finga. Mais c'est que Sankara sala musalate. Bongo kindi on salani. Mais c'est bizarre. Moi je n'arrive pas à comprendre. Comment Sankara on a se déchaîné na wayambo. Qu'est-ce qui se passe? On a Sankara so obi ke ngai donc comme sanga de kunta zo landanga. Mais ndenge nini garçon mo azo finga ma wera makasi boinani. Garçon a finga pe déplique makasi boinani. Hein? Alexis Wechi. Mais n'est-ce pas s'attaquer à Alexis Wechi? Et ça travaille on a un niveau net léger. Ah. Avant tu dis comment va tout ça gérer. Il y a les couleurs level d'abord dire na ngabi level les couleurs qui au moins il kambo na zola batazo mona ngolo kola maseki mais c'est là où ozomona bazo linga bazo ça combat na niveau moko ko sakanate. Parce que ngai na niveau na ngai na yoki soni place où era beti. Mais entourage le but que non abeti concert. Ce qui concert les a na niveau ya wera, je crois qu'il faut changer entourage. Parce que obi eza na niveau musu mutakoza la nango. Akosa la makamusuti na niveau anate. Même si c'est la musique. Mais il y a tellement azo tant azo lo bandengo wana et puis azo système a te belé. Donc aussi c'est lingi que ngade na comprendre ça ko la bolingi ko énerver batu nyonso na bolingi ko énerver batu. Pour battre tellement pena contre bande comme ça bazana ma besoin au sala musala mususu. C'est ça le problème. Donc c'est une barrière bazo construire. C'est une motivation bazo sala pour la bandi l'autre ça fait combien d'années depuis barrière en champion. Tasi ndebo esko ndenge bandi susu. Pour bazana besoin na moté. Il non recycler ça te na. Manda chanta auto sala ebisi bango le bit te toke na bras de fer te. Toke na bitumba te toke na voix ya dialogue. To solo na bande ko wana makambazo lo baza pe na raison. Mais ce qu'il faut bango ba moni que ça bien ya ndengo wana. Dans les jours à venir on va voir que ça ya ngote. Et ça pena ya ngote. Quand on a makambo autour le balisolo, il y a trop, c'est trop, il y a pas de débordement. Donc il faut essayer. Quand on a plateau, quand on passe au Vandi, on a un baki, on a eu à déco. Ah, musika sika. Moi, on a yolo, on a yolo, ça n'a pas problématique musika sika. On a moi, musika salini. Mais un baki, na tout n'a qu'à simplement, que ce que bon ça n'a frère n'a Didier Lacoste, musika sika a répondu à qui que, moi ça n'a dans chaque yo témoin parce que jour bo solo on a tous moi j'étais là nenga ndeko expliquer yo petit nanga yo wana bo manga bona ça yo témoin parce que na bega non parce que tout le qui met entre bango mais à la fin musika c'était en blague c'est le mot no blaguer mais la souka na on a mon ba voice bimi je ne serais pas confirmé mais na qui paraîtrait exemple madame il y a Didier Lacoste me va s'attaquer dans musika ba mon ça voice parce que ba dire ça moi trop fort ce qu'on face à bongo de telles choses basi d'être c'est pas fallu basi ya ba faire basi ya ba faire déjà yo mo de salinga bien niveau ba critique ba non ba kutana na ngosto est-ce que ba ko agir peut de la sorte moni siko na sabino ke makambo faut que justice sala ka musala nango au fait tous avons un sérieux problème o yango mo tozongi siko na likamba fali ya kene na justice siko tala ndenge fali ya finga magana mondo. Est-ce que ça d'abord moi pour nous pas cause à on habite on a mère bita on a voix na eto on voix la preuve non ils a voix na bon on a pour na photos na télévision tout ça la amalgame na répondre na deux volets première volet ça que mobali nyonso to a élevé en dignité il faut na moi si oyo ayebi ko bomba ye peu importe la tempête yango monaka ba finga ka falia watongo midi pourquoi ma fingo ba finga ka falia ki mobali mais na limite que nana yebi makomba bafinga kaye pour asabena mobali ya mwasi ya mutu mais tala ndenge bafingela kaye mais soki mwasi wana nana ketchup alobaki un jour a tellement finga batu boy ça sera plus grave faire pareil soki pena faire balandi ba kitiko ndi ba finga itongo midi pourquoi est mwasi n'est pas yako finga boy ça pouvait être comment natanga werate natanga jibempianate natanga batu nyoso tuté je crois
Et ça, une manière, que même la cause de place à Zolanda regretter na voice wana. Naebi mutulangai, naebi qui a regretté pe na voice wana nenge kendeli. Parce que comme le rôle là, aux musiciens, mais ceux qui vont s'attaquer na basi no ba yeko finga. Siko bozo pe sanzela na bato musu po moi si wana pas na bato balingaka yete. Ba obi azana makamone musu eko koma makambe belé. C'est pas bien. Na condamné yango parce que ba diro asali wana. Mère te kaza moi si. Mais quand on finga ki moi si na ye, c'est pas bon. Tozo linga makambe changer, tozo lo bake bato zo basi bato kufa na est, émancipation de la femme, makambe belé. Ce qui moi si ye moko télé sur na plateau à télévision na voice azo finga susu et loko eza na nzoto na azo finga mama ya muninga. Donné wa mongo wala waka femme aboti femme. Donc ozo mi finga lisusu. Est-ce que tozo na besoin biloko wana mboko? Et puis oza mwana ya poto ya kala. T'es censé couper sa leçon même si les cambo se paye na ngote. Inutile la makakosala mama ndenge wana. Ça sert à quoi? Mais l'homme dans l'abondance du cœur, la bouche parle. Aime souper, ils ont ras le bol, aime trop, c'est trop. Peut-être ça peut miner. La cause ça na munoko kasa ko sakana te ko yakolo ko makamana bi. Basi nini yango ba otalanga na face na télévision o yazanga passé. O bazwa na couvent le la noirite ba tie na ndako. Mingi to finga ka makambo eza reflet na yo moko me santo yeba. Ce qui te le bague total à parcours ya basi nyoso bazana banda kwa bato mutako cha mwasi na ndako azate mutako cha mwasi na ndako azalate et yangono mona ka benga ka y a un passé noir il y a une page blanche yo ko sala ce qui te kofanda pona ko rappeler bato nyoso boye ba ke bato nyoso ba ko sala kaka na ba problème à part on rite ngampeta na bakanja jusqu'au Ibanina on se pour mettre la paix parce que la coste mutunayo on se casse ka déco oyo kite kuna voice ça va bika tonga kutunayo mettre chura bon mettre chura to da stadi bango tout on a boza bato ya cercle moko pona lukas na solina to tenir ko cha paix ko cha kimia na mabita pe aza mutunayo ko cha kimia to ça regretter kaka ndenge musika sika zo s'acharner na ye. Mais musika sikaza na ba donné na ye mususu il paraîtrait ba kendaka na Lyon moko mususu et la cause je sais pas na bato soka finga ki pe na ebiti soka loba na musika sika nini dernièrement watango père musika sika kufi il paraîtrait to sabenga ki mwana moko yolo omoni musika sika za cha munoko na ngai mo tata na banga kufi le connaît ça là ki onde garçon na musika sika mona ka mwende eza normal mais c'est pas pour mettre le couteau dans la plaie je crois que eza bien te to la mabita zonga na poto to meka ko fana na to solo là nous sommes en famille. Et ça, la bâtir mususu pour la rectifier comme un passe. Et ça, la maloba mususu sont le bina mutu. Et comme il passe pour ta na misubo. Et ça, bien te na vie. Parce que vie, ça n'a pas surprise et belé. Je crois que, kota musika sika, le quoi nazalagane na robeng na nazagine na rosolana yeke. Adeko. Ba meka ko bumamoto wana. Baza ba frère. Ba uta bango tu bana yolo kasi il faut le côté. Il faut le côté. Bon ba lo baga na biso bana nchangu. Mais moi bana yolo ndenga ibatire ali. Donc c'est comme ça. Chez l'amputu fa kota likambo abenga bande ba solo. Mais fondé abinga vanda ba solo la. Ba to yolo ba vanda ba neni ba ko vanda sa de quand on vanda ba solo la. Mais basi makambo fo za kana ngo distance. Avenir est compliqué. Parce que les loko finga mutu pona mutu mamsu po uta na boka mutu mususu. Le ipenza makosa lo commission na boka mutu mususu. Mutu na pas comme na boka mutu mususu. Bon sko makamo so sala bi wana. Mais un peu to son photo tu te dis que peut-être un jour na venir to bon ça tout se limiter na mamoto rolo bana. J'ai peur que lobby so to bon ici maloba on ira taper. Non, tout ça grand. Tout ça grand artiste. Makamo no zo mona ya ko finga ne pas ne zo lo belelo côté. Et ça monde la banga wenge. Il pas les granates va benga o benga faire mukuse. Jiko sala nini bon soki mukuse c'est pas ça faire avec aya lo bo benga mbana mukuse po ani o nani kanchuele ba sala ba makamna mo ba code na bango ebele beta na entre bango ya wenge. Moi je crois que ba omoni na zo sayo que là je rejoins maintenant Koffi Olomide il avait raison que wenge onde mute baby simboko alo ba chaque fois makambo to yeba ngote Koffi Olomide je cite Vemolili wana beau frère comment mwinda Vemolili la liga boya bali petit na biso sindi et le kosko to lingué sous makato adopté ya wana oh c'est vrai comme beau frère voilà Tchango solidarité Tchango on est beau frère ma bendengeni asa beau frère solidarité Tchango bana ba sala wana papa asa beau frère donc ve quadra lo bali kamoka lo bike wenge onde na makamonyo so talaka comportement na ngomona ke onyo so di wenge est-ce que ça normal bataboulé ba ina rivalité na grand maître Loambo to ka basi na ngomba finga na bangote Jibena wera
mais c'est bizarre. Ni mampata. Mais bana dans école moko. Ni mampata. Oh, kuta yeko so bana su bana kena ba. Donc là ça bino quoi que non. Yango mo ma congolais ba bi showbiz te ba ma musique te. Je crois que la cause ça grand esprit makamba ndenge les kana moko yebi ke et pas ne so belé loko te ye musique abeti loko na ya kitoko so la 600 nini. Ventilateur. Et kangi partout ventilateur. On a je crois que faut focaliser plus na ventilateur que plus na makambo peut tirer et ko tirer trop bas. À sa grand artiste grand chanteur mboka na biso sala ba ligne moko oyo tirer le tikala. Mais comment on a sous makambo boy ça bien te. Ndeko nga musika sika ndenge mo pe na ye. Je crois que Adeko place azali to kovanda to baneni to kobongisa musika siko moni otonga ka pe na ngali su la ndenge vo isebini yo alela yo vo nyosologue ona mutula ngai omoni ko bilo balo bango asolo bayango omoni bilo balo bango yango bakeke otonga to tira voice Adeko va très gentil Adeko ona mutula nga musika sika place ola nanga mer kapi biata en tout cas bozala mpe bozala kimia kapi moi aussi je te salue mais ça bien place bozali baba na mairie si donc vraiment mbote mi place ola biso place ola biso bien mais ndeko nga musika sika na kosala tout attaque conseiller réconciliateur na zuza on dit la costa zoya mère bita pas zoya na robenga musika ska na bengi mère bita na bengi to boma moto oyo on est des frères tenga be fona za jo ko panzana legi ko ndenge te limo la lobaka ko panzana legi ko panzana ko sangana legi ko panzana donc to za le sika moko na minute to na moment ya ko za na force to na moment ka mona te Tom na biso pratiquement na soka une toute dernière question parce que tu as toujours un caractère social peut mais pratiquement na soka rentrer yango là c'est zongi la responsabilité mais yo mon matata congolais va poster bana te ba pesi no te et te poster ba sur 10 ou 5 donc 4% va poster bana au fait tu as na promotika na lo ba vérité moi c'est moro na moni à lobby abi bengi papa bana na ye pas tout na bango atuni papa bana mais nini par rapport à la rentrée papa bana tuni mais bon ba nini ya mbonga bana ile kaki kafe tindaki puis bazongi pe mbongo par rapport à rentrée retour na mbongo pour l'année. Non, je crois que nous avons une mauvaise pas congolais. Oh ben na TikTok. Bo tchango na TikTok. Boki kokota na TikTok na ngale mbatable chura mboma. Place nyo subo zana mokilio su mama. C'est peli sa mettre chura mo. Kota na TikTok na ngale mbatable chura mboma. S'abonner boko te belé. En fait, ka fazana mwana te. Ka fabota ni mwana mwasi ni mwana mobali. Ni mapasa. Ka fabota mutute. Ka feza aide basala kana bana. En fait eza nini? Eza lokola ba aider yo. Bana bali bazonga classe elingolo bateke kafune mutabota ki bana wana yo tata na bango mais matope yo nanga tovana kisasa tobotama 10 11 6 4 5 tata c'est café la gite tata na bokola bioneli le botangi ba classe bokomba ba université na bon fonctionnaire café la gite et uta wapi bon bokola gindegeni siko tango boye na mboka oyo café ezali elingolo bateke komisa yo paresse o vandola bokosela ote café okati mbo ngweza combien oyebi le mo sekisi ngaye on a relevé des volets papa baleli mingi na ndako nde baza wana kafu wana eza mbongo muta ko bongela na ngote au fait kafu eza mbongo bakataka bato basalaka mato ayebaka te no bakata bato basala ba pesa bato basalaka te de so rendre yo fainéant ou fainéant makambo wana na moni bato babundi ebele bazokisi na bani na kafu kuna pona makambo mbongo kafu wana oza na bana 4 neti so kafu pesa combien na bana 4 bana 5 ebité ça dépend muso ba 250 muso ba 60 ko to chaka lokola 1000 euros même 200 oza na bana 4 balata ba basket ba ane mobimba wana il faut balata bilamba ba changer chaque jour ba kaye na bango biloko na bango faut changer ba fourniture scolaire il faut pas que ne ba vacances yo si kafu mta sala makamwana je crois qu'on se trompe ceux qui kafu appelle par exemple 1000 mais papa bakisa ta 1500 bobo ko la bana ndenge ezali la norme yozo linga mwana koma nani mwana koma nani Gims po ya kolanda mbongo akoma daju mais oliko boko la bana te parce que exemple la bango za yangwana vejana nazo sepela mais bana nota batila ka pe vena te zo bolanda ka wa mindele bazo vejana na moi genre faut pas ne ba lo ba be bon entre parenthèses tolérable non te le mabe non il faut mindele donc on comprendre donc lingolo ba ka feza mbongo moko te mutako tshela ngo mutema eza mbongo teke koma na moni bato bazokisani bazoyokana te mpo na mbongo kaf sala kaka mbongo kaf fa 5 bana fa 4 bana tu vas te retrouver comme on ekoka nango te mais surtout tozobota bana mpo na kaf tokoma lokola bandingari tokoma lokola mona ba 17 bana ba 28 bana na poto mais non c'est pas comme ça il faut être responsable kaf akoko aider yo mais yo zala responsable ba mama pena kozongela bango moke
papa baolanda ngai mbongo wana CAF eza mbongo ya basité ya makelemba te eza mbongo ali kelemba Schengen te po mama akomo tshali kelemba Schengen omona na bazaka na France tshali kelemba na Allemagne na Londres we basi bakoma kasi na France li kelemba Schengen mbongo CAF remis le roi chambre noire donc comme retourna te non erreur au photo longo na mama congolais na bo bazana Turquie na Grèce na Chypre du Nord Chypre du Sud na Maroc bo bazana ba Brésil ba kanisa te ke mbongo les mbongo ya mwasi te babenga ngo allocation familiale. Cela veut dire la famille restreinte, papa, maman, bana. Bazo aider bino na famille. Yango mwe bazo so amoni bozana moyen te ba pesi bino HLM. HLM meza logement ya bato bazana moyen mukie. Na moindre coût. De ça le ko ba pauvre to koloba. Vrai mundela ko fa na HLM te. Lelo mama ko bengela baba mbaba ina ndaku likola HLM sans soni ni honte. Or mbongo wana ezali kaka pona moi cité, za mbongo pona famille. Okomona mwasa ko musombela ngo ba sake ba biloko ebele ozo senti pena ke ma femme forte na TikTok na travers te ka CAF femme forte na TikTok azalaka te femme forte musala na lobi boy siko mbongo wana eza mbongo oyo okoyebisa no mobali eza na bali mingi ba kipa ngo te mais cela veut dire pesa yata abenga ngo idée papa mbongo elekaki par exemple 1200 pour na bana bon réfléchir ensemble a 1200 bon a 1200 na mona pe ko kati ba mbalo ba cool ayo ka kaka ezate ke aye ko botolo ngo o associé ça l'a ouvert mbongo ka faisait le rôle la mungwa to kuta ngo to kutika ngo ba te beli bazana pantea batika ngo ba betela ka ngo to lelo bazate yupo ko leka kaka zala mwso ko zala mayele na mbongo no mona bozala malamu na famille zo mbongo na mama la yebisa papa mbongo ekota ki ota papa za égoïste te po papa muso ko sombela bilamba na baona na CAF ba komo ko contre makambo na CAF te eza ya bana bo to sa ni po na bana et puis plus loin mundela pesa kana po ebike moi na ko na 18 ans un jour il faut kuta mbongo il faut ça la permis il faut zo ndako siko tala na pesi question pour un champion combien de congolais na congolais na biso o bana ba ko na biso à côté vide tala bande ko motelenga na lelo na balabala kasi likolo ko lia mbongo te mama ko mo na mbongo eza ya sala makambalingi oke bana wana loba ko koma bato okomi konfie bana baninga tala bana mindele pa mama na bango atushaka mbongo wana te bazwaka 1200 wana bacha musu 400 pona bana nyosu timu ko bakokola babi ko bosa nango andimia tamora na lipapa papa musu andimia tamora pantola jean un mois mais po bana ni bakuta mbongo bazala bien e ko sala yo pe bien mama isa mbongo ko lia ndenge zo kanisa te yango mo intozana ba problème na communauté na biso pesa papa idée le papa Isaki bo ça va promettre le ko les a 1200 les a 2000 ngana baki 6000 le 6500 bon ça la makamona bien c'est comme ça boko so na te boko bundate mima mibali musuba lekisi pa mbongo akafe basi ba fimbi ba misu mbongo akafa komo ko yemo ka chena kombo na ye akumi ko bekta mwasi likola mbongo de bazo sonela na mbongo akafa nde mbongo moya ya tatala bango atika na banque mina zo sonela mbongo ne mundela zaki ndoko na bango atikele mbongo quelque part eza mbongo mundela ngo ndeko na yo ozuka ta sonité osa na poto faut travailler cotiser papa kope bando kufa bato wazaki na mayebo bazo kufa mayebo ezali sute kende na la faillite bache ba photo mi yibinyo so za oboka na banzembo bache ba kota sukuna te maleme makamno se comme un ordinateur makamno so za ko fa na ndako yango na so encourager mama na ngai o bazana bandako ba femme o babenga femme de babenga bana femme ménage ya bazana ndako bo sala musala za bien na mona ngona Belgique na mona ngona Belgique do soki moi ça to sala mbala to sala ndako mbala mo facile mais a peine en France za lango pareil nazana mona mo si mona cité comme on a été o ebike asalaka asombi ndako mazana caution pas même il y a 10 000 azui ndako awa na sarcelle azana caution pas même à 10 000 mais sala kaka na hôpital tellement oumeli ba fils de paye neza costaud ba pesi ndako papa avion pas même caution à 10 000 mais yo zo la nango za capable de sala ngo pona ko sala ba mbongo no zo la bobo bundela kafwana ba ko ekoko ideo ndambo sali permis de conduire o ko mape ko poussa le la maman nyo to ba nigérien ba maman nyo so ba wara comment maman ya wara 80 ans poussa mutuka yo jeune fille congolais ya 18 ans ya maman bana 4 o saka na TikTok ngai ba saka na ngate o zuma kolego ze la bisinare mais o sali pozo o umeli yao o mi umeli na mabe to ka bwana pisa table to parti voilà suka. C'est un grand plaisir. Petit dans la Turquie, Christian Mosengo, na pesio Big Salam place aux alliés et puis mon ami nouveau papa. En tout cas, moi c'est dans d'aller Vancouver, nouveau papa. Tu as bien bébé na biso et moi c'est tu as bien Sengo et beaucoup de bénédictions. Zambia paix ça m'a cassé longévité et surtout beaucoup de bonheur. On table de kabona ba ouais on a cessé. Oui bien c'est pas le moko bakalia c'est pas Singapour abi makamno so zalo bana kisasa sur 10% abandolo baka D.
Quelle intention? Pour à cause de ma gaming na kisasa. Wakali, mon a yakofi. Mon a yakofi. Donc, tu dis pour ça, on a félicité pour Nanine. À comprendre des potos mbalamoko. C'est ça. Grand prêtre belé. Et puis, et le PC Kanda. Il a manié sur Zarola Tabado Sombeleka na Sarcelle, ou bien na Saint-Denis, mingi na Kinyankoura. Ah, il y a moka na minute à commencer à bilamba na hela kata magasin. Petit nanga bakali place aux nanga mbota trop courage. DJ Ken passe per la 3. Mbote mingi nani petit nanga musuna ni Louere. Un parent responsable, à mon avis na bana. Et kasi ya yote boso na lobaki talinga et puis nga bele bataza na bana o pas ma passe et netinga obi na moyi na bana na comprendre ka responsable double bino bo sale omoni siko batu musuba mona ke ka bomba zo finga yo ke responsable ko ne quand même yo ayibo lukela mbana ye mo ba sombela ka ete ya ko akobima na muninga ne mo bali pas sombele chemise na pantalon te a somba rapina ye merci to c'est ça on bomi batu merci mingi na Carmel et yo vera batu ah tika pardon merci. C'est la fleur du jour. Maman on a un exemple. Mikolo bena et soit abali na bomu na mukolo. Merci mingi na Carmelia d'abord. Maintenant il so je te salue. Mama passe na ngai place Bozali Carmelia je vous aime tant mes jumelles bana nzamba pesa nga bana kitoko na lobali ka papa na nga va kufa tu na ngabi mais moi na ngai bano ba uti apo biso na famille bazate ngabite nzambe mtapesi biso bango Carmelia je vous aime ta Christivi Mboma 10 Miss Univers mwana moko éveillé kitoko a Christivi petit nanga na ebite na personne ni Christivi Mboma Miss Univers toza na Melvin Mboma aîné bois noir ya famille ah te petit nanga Melvin Mbo te belé na yo Denisha la plus belle ye kitoko les gars so telega be mwana bana boti bana pardon blessing Mbo te belé na yo nouveau lycéenne. En tout cas, merci mingi na Ida Okapi place à Sali. En tout cas, mbote mingi na place au na Bruxelles. Les sabango na Bruxelles. Balinga te barolia. Basi balia ki kutu. Merci mingi na Linos Bonzembo. Merci mingi na Denis Marcos na Hollande. Merci mingi na staff Nico na staff à Brésil. Mais numéro bosan chimiti manga porte de la chapelle. Azolia batu fort. Chimiti manga porte de la chapelle. On a mutuna. Azoko ka succès. Mutmoro bien. Azoko ka succès vraiment. Merci mingi na bandeko so na Bruxelles. Ah moi Simon na Bruxelles na mona ke na matanga moko alubina nga papa na landaka na mbai na nga tofanda na bosani komone ko yakaka na émission zoya. Merci mingi na bana nyosu ya Brésil. Ya Brigadeiro place Bozana na Brésil. Julio le pasteur le plus célèbre l'homme à la langue brûlée. Teya bangoli lo wapetna église zaka moko pi pasteur zaka moko na Brésil. Julio kitoko. Merci mingi na Natacha Bouteka na Brésil na Brésil place Ozali. Ade Mbala na Brésil. Merci mingi place Ozali. Jonathan Bouloulou, merci mingi. Olga Kanko, merci mingi. Patient. Boss Alex Mwana ya Mama Lydia. En tout cas, merci mingi na champion Makwaya na Brésil. Petit na biso moko kolo histoire. Leke wa Makwaya. Donc, il ngoloba petit na biso. Yo oume la place pour l'international na bangonde yowana. Merci mingi place aux Ali. Vraiment, na sepeli à trop. Bossa Jagger Moulenda. Maître Jagger Moulenda. Mubala Mama Christelle qui anda na Suède. Na Suède wana soko monika mutu mo azoleka boy seko mona lili mo ezola na sima Jagger na Mama Christelle Kian te Jagger mbula sala lo mo bien en kalembelembe wana melo ngo kufa ah papa bandoki papa salon de coiffure bien moi staff ali banda tono bata ma wana oh ya solo ya salon de coiffure kasi li banda tono me pelo malele na yaka kini kasi na yaka wana na yaka pe bakata nga suki wana 14 na biso ka bona nga des annoncer na ngai bossa ndambo tena Brazil pe na masa na nga momo kuna kokolo mukoko na Brazil en tout cas ya yango wana ah merci mingi bandeko so balandi biso ezaki analyse na ngai en tout cas bandeko so bakolanda nga boko melanga na numéro na ngai sali ba normal Maroc basenga nga to numéro na ngako numéro za robata mate so benga ko so nonga +33 na mokili nyoso zo zali +33 7 51 51 77 80. Pourquoi le bas 77? Sur le bica 90. Au moins on tabaki 80 baki na 17. Na 17 na suka zo bisa bango. Donc plus 33 na mokilinyo sozali. Place oza na mokilinyo surtout 0033 7 51 51 77 80. WhatsApp komela nga benga soko zunga to tindelinga voice pomsula za na boulot. Na bokende ko s'abonner na TikTok na ngai l'imbattable Chura Mboma côté na zo se pelisa maman nyo so mokili. Merci beaucoup Chura Mboma. Pese la nga pendo ya mama. Imbattable. Imbattable. Omba Marie. Yebisa mbote bena ndiko na biso a Bruxelles wana. Ah Sylvie Katambo yeye.
Et c'est une beauté. Moi, maman. Je te salue, en tout cas, Sylvain, je te salue. Et puis mon beau-frère, Bossambo, Kagi Matombi, Nabana Nyonso, Fabiola Matassi, Yvonne, Nabana To, Jancy, Pierre Eden, Nico, et puis Estrella, Nabana Nyonso, en tout cas, Gigi. Je vous aime beaucoup. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. À la prochaine.